lokumu mpe masanzoli ezonga na kolo na biso oyo apesi biso makasi ya koyemba nzembo kitoko oyo mpe toyembi na suka nzembo oyo ete yoka kolo na yo azali kobenga yo na kosangana monene ya libala na mwana mpate yango ezali ngolu moko monene oyo epesameli biso na tina ete biso tokoka kobengana na oyo feti monene ya libala ya mwana na mpate. Batu mingi bazali koboya na bango kobiangama oyo lokola totangi na Bible bazali kosengaka ba eskize zelo lenge moko na tango na biso bato bazali kosengaka ba eskize mpona mutu moko talingi koya na katikati na kobengama ya feti monene na ngolu. Kasi biso toyebi ete mwa ndambo ya bato bakoya pe biso pe lokola tozali na posa ete tokoka kozala na katikati na kosangana wana oya libala na mwana na mpate. Tolingi kotanga na mukanda ya 1 Timothée chapitre 1 liboso tosambola 1 Timothée chapitre 1 na verset 12. Ezali nkolo na biso Kristo Yesu moto apesa ngai makasi. Napesi ye merci po atielaki ngai motema pe aponaki ngai na mosala na ye. Verset 13. Ata nazalaki kotiola ye, konyokola ye, pe kofinga ye, kasi ayokelaki ngai mawa mpo nazangaki bondimi mpe nayebaki te makambo oyo nazalaki kosala. Nayebaki te makambo nini ngai nazalaki kosala, nazalaki kozanga kondima. Nzoka nde bolamu ya nkolo na biso Kristo Yesu eleki ndelo na komonisama kati na ngai. Apesi ngai bondimi mpe bolingo oyo eutaka na ye. Ya solo esengeli tondima na motema moko likambo oyo koyeba ete Kristo ye ayaki awa na se mpona kobikisa bato ya masumu. Ngai naleki bango nyonso na mabe. Yango wana ye ayokelaki ngai mawa koleka mpona nakomandakisa Kristo Yesu azalaki bolamu na ye nyonso epai na ngai moto ya masumu koleka bato mosusu mpo amonisa pole ete bato ya masumu bakoki kondima ye mpe kozwa bomoi ya seko. Verset 17. Nzambe mokonzi ya bileko nyonso azali se moko akufaka te pe amonanaka te. Lokumu mpe nkembo ezala na ye na bileko nyonso seko. Amen. Oyo ezali liloba moko ezali mona motuya pe Paul oyo azalaki ntoma wa monene ya kokaki kotatola obele ya lolenge wana mpe ngai nazali kozongisa matondi mpona ete ezali ye nde apesi ngai makasi nkolo na biso Yesu Kristo. Akokaki koloba ete ye akokaki komikumisa na monene na ye mpe na makasi na ye. Akokaki komitondisa na boyebi na ye na boyebi na ye na ndenge na nzela na nzoto na makambo nyonso tu yayebaki na nzoto. Kasi wana Kristo amimonisaki na ye, kasi ye alobaki kaka maloba oyo biso towuti kotanga. Ngai nazali kozongisa matondi na oyo apesi ngai makasi ye kolo na biso Yesu Kristo mpona ete ye amoni ngai na bosembo nyonso. Ezali motu te nde abengaki ye, motu te ntango mosusu akokaki kobenga Toma Polo, kasi Nzambe oyo na bomoi ye nde abengaki ye bandeko balingami oyo ya solo nde amimonisamaki katikati na ye mpe azwaki ye kati na mosala na ye. Mpe nandimi ete biso mpe tokoki komona na kati na ntoma oyo
kumonisa mayanguya ya nzambe ya na biso ya koyi kobongola moto oyo akoki kobongola ye mpe apesi ye lolenge mosusu mpona awa ezali kolakisa biso ndenge nini toma oyo azalaki na ntango na kala mpe oyo nini nzambe asali ye na ngolu na ye. Bandeko basi mibali mpe basi nalobi ete biso mpe lokola tokoki mpe kokanisa na oyo etali biso moko koyeba utalaka oyo biso tozalaki na ntango na kala wana ntango nanu toyebaki nzambe te wana biso tozalaki nanu mosika na ye biso tozalaki wape nini ezalaki kotalela oyo biso tozalaki kasi ntango biso tozali tokutani na nguya moko wana ya nzambe ntango biso tomoni loboko monene ya nkolo oyo abikisi biso mpe lisusu tokoki koloba ete ye abengi biso na ye alongwe biso na potopoto na masumu mpe asali biso libota na ye. Biso tokoki kondima te kotika te ya kotatola lolenge na maloba moko lokola oyo ndeko Paul azali koloba wa ngai nazali kozongisa matondi na nzambe bongo biso tozali kozongisa matondi epai ya nani ezali kaka na oyo ya monene oyo abikisi biso oyo asali biso ngolu. Ngai nayebi te kasi ndeko na ngai alobaki ete soki tokoki kozongisa matondi te na nkolo tina liloba na ye mpe na oyo nyonso apesi biso na ngolu na ye toyebi te nani yango tokoki kozongisa matondi. Mitema na biso ekokaki kotonda monoko na biso ekokaki kotonda na masanzoli mpona konetola ye na makambo minene oyo asali mpona biso. Ya monelakisi ete azali na nguya makasi mpona biso. Na verset 14 bebe te ngolu na nkolo na biso ezalaki koleka mpona ngai mpe biso mpe tokoki koloba lolenge moko ete ngolu na nzambe memonisi na nguya makasi kati na biso mpe tokoki koloba lisusu ete lokwa na verset 14 ete ngolu na nzambe emonisami katikati na biso na lolenge moko ya komona te ekangami na kati na bolingo mpe oyo ezimisisa na yango kati na nkolo na biso Yesu Kristo. Mpe na verset 15 elobi ete obomo liloba na ye ezali na bomei mpe esengami ezwama na bato nyonso lokumu mpe masanzoli ete biso toyoki maloba oyo ezali na nguya mingi na ntango oyo mikolo oyo eleki biso tokoki kaka kolia ndima yango ezali kaka na bahero ya mibale ya suka te kasi lokola ndeko na biso alobi ete nkolo asololi na biso mingi na bambula mibale oyo eleki yango ezali mona motuya yango ezali na monene mingi mpe tokoki koloba ete liloba na nzambe ezali na bomoi mpe ezali solo ekoki kozala lolenge mosusu te. Na verset 15 yango ezali na bomoi mpe ekoki bato nyonso bakoka kondima yango. Yesu Kristo aye na mokili mpona kobikisa bato na masumu mpe biso tokoki koloba boye ete biso mpe oyo tozalaki mosika na nzambe biso tozalaki na masumu mpe na komekweyisaka mpo moto oyo akokoloba ete nani ye asali mabunga te mpo aloba ete ngai nasali mabene na motu te azali komikosa ye moko. Likomi elobi ete motu nyonso azali mosumu kowuta na lolenge na ye ya kobotama katikati na nzoto oyo lokumu mpe masanzoli ngolu mpe konetolama na nkolo na biso mpona ete ngolu na ye emonisami kati na biso na ntina na yango nde mawa na ye emonisami kati na biso wana verset 16 biso mpe foli totando tonetola nkombo na ye mpe topesaka ye lokumu mpona ntina na yango na ntina na yango nkolo biso na pokwa oyo tolingi kozongisa matondi epai na ye mpe lokumu kosanzola ye ezali na nzambe na biso ni kozongisela ye matondi mpe lokumu. Totelema mpe tobondela lisanga nzambe moyenge beni kowuta na motema na biso moyimba tozongiseli yo matondi mpona ntango na ngolu tozongiseli yo matondi mpona liloba na yo oyo na bule mpe mosantu mpe yango ezali na suka te liloba na nzambe lolenge nini yango ezali malamu maloba nyonso oyo bato na nzambe bango batatolaki yango ezali na motuya mpo na biso ntina ntango na biso ya lelo mpona ete liloba na yo ezali kowumela
ata mlola pe mokili ezali koleka kasi yo mimonisi katikati na baoyo na yo pe yo ozwi baponi oyo olingaki okokaki kozwa moto oyo nyonso yo olingaki kasi yo olingaki oponaki Paul yo mimonisaki katikati na ye na nzela na Damas yo olakisaki ye nzela na ye yo monisi Paul na ye na lolenge ete ye akokaki kokweya miso na ye ekokaki kobima lokola baekai ngolu nini oyo epesamelaki ye ezali kaka ye te nde opesi ye ngolu mpe biso mpe lokola na ntina nango biso mpe tozali kokumisa kombo na yo mpo na ngolu oyo epesameli biso mpe lokola na ntango oyo na ntango monene oyo na pasi yo sololi na biso yo tindeli biso mosali na yo otindeli biso ntoma na biso toma mosakoli na yo yo oziloba na yo katikati na mwinda na yo mpo omonisi biso baoyo nyonso ebombamaki solo kombo na yo ezali monene biso tokoki kozanga te mpo na konetola kombo na yo mpe kokumisa liloba na yo aleluya mpo nete liloba no ezali na bomoi mpona yango ezali na makokami ete koyamba na bato nyonso aleluya pesa biso ngolu na yo nkolo na moko na biso na ntina ete tokoka kokende mosika te na liloba na yo ete ntango liloba no ekoyela biso lokola mopanga yango ezali kokabola oyo ezali katikati na biso tobondeli kaka ngolu na yo elanda na biso mpe biso nkolo tolobi ete tosepeli tozala libota na yo mpe tozongisi eyano na bobengi obengi biso lokumu mpe masanzoli na kombo na yo nzambe moyengebeli tika ete na pokwa oyo yo olendisa biso opesa biso maloba o mpona tokoka koloba matoi mpe mpona koyoka mpe motema efungwami mpona yo koka kolobela toyoka oyo olingi kolobela biso nzambe moyengebeli biso nsengi oyo nakomikitisa liboso na yo onetolama kombo na yo amen. Lokumu esanzolama mpona nkolo mpo tozali na elaka na ntina oyo mpe oyo ekotisi biso mobimba kati na nzambe lokola ezali boye biso tozali tokatami na ngenge ete yango ekozala lolenge wana mpo soki elaka ezalaki te katikati na liloba na nzambe te biso tongai tosuka wati kasi lokola elaka ezali katikati na liloba na nzambe yango ezali kolakisa ete biso tozali deja pembeni na nzambe wana elakisi ete biso tosi tobiki deja lelakisi oyo soki biso tozali na kondima mpona koyamba soki biso tosimbamaki na katikati na motema na oyo etali mosala na nzambe na libotane yango esi ekokisama uta kuna na Golgota yango esukisamaki kuna na Golgota soki yango ekomi pole mpona biso ete baoyo nyonso yasomaki na nzela makila na ye bango nyonso to ekokisamaki kuna na Golgota justifie babulisami mpe babongisami mpe bamemami ntina suka bango babongwami na lolenge moko na Yesu Kristo nyonso elekamaki kuna na Golgota wana etikali kaka mwa ntango moke mpe biso nyonso tokotondama na kati na esengo mpe biso soki tozali kokanisa ete soki tokoki kosala na oyo etali bolamu na biso na oyo ezali bolamu na biso ti tokolongwa na kati na mokili oyo mpe wana biso tokomona ete biso ntango mosusu tokoki te kasi soki biso tokoki kotala na oyo ezali na kondima ezali mosalo esalamaki kuna ya lisiko ete Yohani amonaki kuna na ile ya Patmos ebulukutu ya bato oyo basombamaki bao nyonso bango balataki elamba ya pembe na Apocalypse 15 yamonaki mai moko pole ya pembe makasi mpe amonaki baoyo basombi bazali kosepela kosakana na banzenze na nkolo na Apocalypse 19 kuna alaki na esengo ya libala mwana mpate mpe kuna na Nouvelle Jérusalem yamonaki yango eloko nini ezangi ezali kaka ete biso tokoka kozala na elikya na oyo akondima na biso
kati na kondima na biso ete biso zali pe kati na bato wana oyo bakalkile ezali simple. Nzambe akoki kati na biso azali na posa moko malamu ya si abongisa mpona biso ye akoki kosala eloko moko te kati na biso to akoki kotia posa moko te kati na biso mpe nsima ye akoka kokokisa yango te tozongisa ye yango ekokisami na ezali lelonge ya Nzambe te oyo nyonso ye asalaki mpe alakisi biso yango oyo nyonso ye alakisaki yango ye asi azwaki mokumba na yango na ntina ete tokoka kobika yango mpe na ntina na yango na pokwa oyo kitoko tolingi tozongisa lokumu na nkolo na biso na nzela ya kondima. Soki biso tozangi kondima wana tozali koyokisa ye soni kasi kati na kondima na biso yango ekokokisama. Biso tozali kobeta liso sete na liloba oyo na Nzambe na oyo etali kolendisama biso mpe na ndenge totongami katikati na kondima totongami katikati na liloba oyo ezali na suka te ya Nzambe na nzela na yango na kati na yango mwangone nyonso emonisami ata makambo yango etali biso te biso tozali na kondima moko ezangi suka. Soki nayebisi bino lelo oyo bino bososoli ete Nzambe azali kokokisa bilakani nyonso katikati na bana na Israel bino bokoloba ete wi frère Frank ezali ya solo mpona ete Nzambe alobaki yango mpe biso tozali komona yango na miso na biso ezali solo. Bino bokomona ete ntango mosusu motuna ezali pamba oyo ezangi kondima kasi nga nalobi yango boye na ntina ete tokoka kososola ye ete Nzambe moko wana oyo azali na mwango moko na Israel bazali kosangisa libota na ye bazali kozongisa bango lokola ye alobaki yango na basakoli ete baorient ebezongisa bango epuis bato nyonso bakoka kokanga bango te na kozongisa bango kouta mokili mobimba mpe na kozongisa bango na mboka tata na bango Isaïe 43:6 bango bazongi biso tondimi ete liloba na Nzambe nyonso ezali iyo kasi ntango yango elobani mpona na biso wana ezali nde kondima ya moko na moko yango esengami ezali kondima ya biso nyonso te kasi ezali kondima ya moko na moko. Kasi soki biso tozali na kondima oyo etali biso nyonso pourquoi pas tokoki kozala na kondima na makambo etali moko na moko kotalelaka mwango na Nzambe biso nyonso tozali na kati so na kotuna ete nani yango akoki kozanga kondima koloba o Matthieu elobami na Matthieu 24 na Luc 22 bagere ekozala banzala ekozala yango ezali lolenge wana nde yango ekokisami mpe Paul alobi na 1 Thessalonike 5 ekozala ntango ekoyaba koloba ete kimia ekozala mpe sécurité ekozala meloko moko ya poasa ya mabe kokomela bango. Nous ne cessons pourtant de l'entendre, paix sur eux. Biso tozali koyoka ete kimia politique de notre époque. Oui. Pe sécurité o bato nyonso bazali koloba na mokili. Pe tozali komona makambo ebele na se oyo na miso na biso. Kasi soki totali na miso na biso ya molimo oyo kotala na miso na biso ya nzoto toza komona ete liloba na Nzambe ezali kokokisama. Bokoki kondima to bokoki kondima te wana Nzambe akokokisa mpe kati na biso oyo bilaka nyonso oyo ayebisaki apesi biso soki asalaki yango mpo na Israel mpe mpo na mabota soki azaloba na ntina na Gog mpe na Magog na baoyo bazali na suka mpe na suka mosusu mpe ngai nakomema yo na mboka na elaka mpe kuna ngai nakomonisa nkembo na ngai kati na bino Isaïe 43:7 mpe makambo nyonso wana ezali komibongisa mpe tozali komona yango esengo na moto oyo akoki kondima nsima na ye komona
esengo na mutu oyo azali kondima liboso amona mpona yango etali makambo nzambe alaki biso nandimi ete na makambo oyo nyonso biso ebongi na biso tokoki komona na nzela na nzoto kasi yango nde etatolamaki wuta kala na liloba na nzambe yango ekoki nde epesa biso makasi ekoka kolendisa biso kati na kondima mpona ete tokoka kozwa fondation moko ya makasi ya kati na kondima na biso na ntina ete eloko mosusu ya koningana ekoka kozala te toninganaka pamba te biso tolobi ete nzambe azali kokengela bilaka na ye mpo na Israele mpo na lingomba na ye mpo bato nyonso mpe mpo na mwasi libala ye akokokisa liloba nyonso wana ekozala na ntango na ye wana tokoka kolongwa na kondima oyo ya bato nyonso kasi totala makambo etali biso nzambe alaki mpo na biso koyeba ete ngai mpe bino tokotisama na kati na mwango na nzambe mpe oyo nyonso nzambe akosala lisusu kati na biso na oyo etali mwasi libala na ye to na kati ya lingomba na ye mwasi ezali nde na nzela ya ngolu wana biso tokobika yango ezali na makambo ebele tokoki koloba na ntina makambo oyo mpe nandimi ete molimo na nzambe ya kokamba biso mpe akolakisa biso yango ndeko na biso Rus atangi liloba oyo na Polo nga nazali kotanga na chapitre 26 ya Acte des Apôtres yo tala oyo ekomami na verset 18 Acte 26 na verset 18 Tu leur ouvriras les yeux yo kofungola bango miso na ntina ete bango bakoka kozongela ngai kolongola bango na molili bakoka koya na nguya na nzambe mpona ete bakoka kozwa na ntina ete bango bakoka kozwa bolimbise masumu na bango mpe bakoka kozwa likabo na obomengo nyonso ngai nayebisaki pesi bombeli bango kati na kondima na ngai na kati na kondima ya Yesu Kristo ezali awa nde ye azali koloba mpe nde azali kosala ye oyo alobi na Polo mpe ye akomisi ye Polo mpe nsima ye akotisaki ye katikati na mosala na ye ezali mpe liloba moko na 1 Corinthiens chapitre 4 na verset 1 et 2 2 Corinthiens chapitre 4 na verset 1 2 Corinthiens 4 verset 1 mpona ete biso tozali na kopesa na kati nzela mosala na biso oyo na ntina ete na mawa oyo epesameli biso tozali kolemba te kasi biso tozali kotika oyo nyonso ezali makambo na soni oyo ezali katikati na molili mpo biso tozali kotala na kati oyo mala makanisi mabe te biso tozali kobakisa na makambo na nzambe te kasi biso tozali kotatolaka ko ezali solo na oyo nyonso ezali moyenge beni wana nzambe azali kotala biso wana ezali lolenge ya moto oyo nzambe abengi mpe atie katikati na mosala na ye mpona ete ya kotatola liloba mpe lokola biso totangi yango awa biso tozali kondima te mpona ete mawa na nzambe yango epesameli biso mpe na nzela ya mawa oyo biso nzambe atie biso katikati na mosala biso tozali kotala lisusu etali moto Paul te na nzoto kasi tozali komona sasa epi moto na nzambe oyo nzambe atie mpe nzambe asaleli ye mpona etakoka koloba makambo oyo ebongaki ete nzambe aloba mpe asala oyo nzambe alaki biso ebongi na biso te totala na nzoto na lolenge ya mosala ya moto nyonso to aza na posa ete bakoka kopesa makasi babondela mpona ye kotalaka mingi bato nyonso to bazali na liboso na bato
kasi liloba na Nzambe ezali kokonsole Ce biso que Dieu nous a dit, ezali kopesa biso et la makasi parole ne nous biso ozali kose abandonne pas. konsole na oyo nyonso Nzambe azolobi biso na liloba na ye Il est mpo dit nete ici, ye azali mais ce que kotombola nous biso recommandons, mpo ye alobi ete biso tozali komizongisa na oyo ezali kotatolama liloba na oyo ezali poli wana kotalelaka ndenge bato bazali kokanisa te biso tozali na makambo oyo tobombibombi te tozali na baemoniseli oyo ezali kowuta na bato te oyo biso tokoki koloba te kasi biso ozali koteya oyo ezali solo liloba na Nzambe oyo ezali na pole mpe biso tokoki komikitisa na oyo ezali oyo kosambisama ya bato kasi biso ozali kotala oyo Nzambe azali komona na 2 Corinthiens 4 verset 3 mpe kotalelaka sango ya lobiko biso tozali kotatola yango ebombami kasi yango ebombami mpona baoyo bazali kobeba na likoki na kokufa kasi soki liloba oyo etatolami yango ebombami na bato na ntango oyo yango ezali kolakisa ete Nzambe azali ata na mosala moko ya kosala na bango te wana makasi na mosala na biso nyonso ezali pamba kasi bango so bazali na bato moko ya malamu katikati na nkolo bango bakoyoka mongongo na ye. Mongongo na ngai ezali maloba na ngai, mongongo na ngai ezali maloba na ngai. Mpe ezali lolenge wana biso tokoki koloba mpe koyeba makanisi nyonso oyo na bato wana biso tozali kaka kotatola oyo ezali solo mpe biso tokotalela kaka nkolo alobi na biso. Ezali maloba nga nalingai kotanga na mokolo na Pentecote siko nga na kokabanda nanu kotanga mukanda na Tite chapitre 3, Tite chapitre 3 na verset 4. Tite chapitre 3 à partir à verset 4. Lorsque la bonté wana tangu bolamu de Dieu, notre Sauveur, pe bolingo na ye nkolo na biso emonisamaki na verset 5 ya bikisi biso na nzela ya misala na biso ya malamu biso tosali te na nzoto na makasi na biso kasi kokokana na mawa na ye na nzela ya kobotama mbala ya sika mpe ya komonisama ya molimo mosantu oyo ye asopi na bozwi munene katikati na biso na nzela ya nkobo mobikisi na biso Yesu Kristo na ntina ete na nzela ya ngolu na ye biso tokoka kobenga baoyo bazali sembo mpe baoyo bazali koheritie bomoi na seko kokokana na elikya na biso. Awa ezali ete mpona kobongwana kosukolana oyo etali mpe kobotama na sika mpe kosopana na molimo santu nyonso tu yango ekangami mpe wana kosopana na molimo santu yango elandanamaki na liloba moko na lielaka. Nzambe alobaki deja na mokanda na Joël chapitre 2 na verset 28 na ntango na suka yango lobi nzekolo na kosopa molimo na ngai na suni nyonso wana ntango bisiko esalamaki na Golgota mpe bato nyonso bakokamaki mpona ete bomoi na Nzambe ekoka kozonga katikati na bango. Kati na bango ezalaki mwa ntango moke mpe biso toyebi te biso towuti na oyo ezali kobakama mpe na lisekwa mpe biso tomemami na Pentecote ezalaki elaka liloba moko na nkolo mpe baoyo nyonso bandimaki yango baoyo nyonso bayambaki liloba wana bango bazalaki esika moko na kobondela mpe Nzambe akokisaki liloba na ye mpe atondisaki bango nyonso na molimo na ye. Yango nde tokoki kotanga yango ezali kati na misala na bantoma na chapitre 1 kuna epai nini nkolo alobi yango lisusu mpe alobaki awa na Acte chapitre 1
verset 4. na verset 4. Pendant qu'il était avec Wana eux, bango azalaki na bango il elongo ordonna pe ayebisi de pesi ne bango pas mobeko s'éloigner de ete Jérusalem, bakende mosika te na mais Yerusaleme d'attendre kasi bango bazela l'accomplissement de la oyo promesse du kokokisama Père ya que elaka na vous tata avez entendu oyo bino de boyokaki moi kowuta selon epai ses na ngai propres kokokama paroles. na liloba na Verset ye 5. na Car Jean a monoko baptisé na d'eau, ye mpona te mais Yohani vous abatizaki bino na serez mai baptisés kasi d'Esprit bino Saint. bokobatisama na Et molimo cela santu peu de temps mpe après ces jours. kala mingi te na ntango wana Ainsi, une parole de la liloba promesse moko oyo divine ezalaki ya elaka kowuta na entraînait la nzambe bénédiction qui yango était ememamaki contenue dans cette lipamboli promesse oyo ezalaki et katikati l'a na rendue likambo wana manifeste mpe en ceux qui ekomisaki yango ont na reçu epesaki yango cette bomoi parole de la na promesse baoyo nyonso divine bayambaki dans leur cœur. elaka wana kowuta na nzambe na mitema na bango Toute promesse de Dieu est bilaka un nyonso oui et un oyo ewuta amen. epai na Et elle nzolo yango s'accomplira ezali pour iyo ceux mpe et en ceux qui kokokisama l'ont kati na cru baoyo nyonso et bandimi yango reçu. mpe bango bayambi yango. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, Na Actes des Pierre a Apôtres chapitre poursuivi 2 à partir Petro du lalobi verset lisusu 16 na partie ya et verset dit, 16 alobi ete non, il te s'accomplit la awa nde promesse du ekokisami prophète Joël. elaka Dans oyo les derniers profete jours, Joel dit alobaki Dieu, je na ntango na répandrai suka de mon nzambe alobi esprit nakosopa sur molimo na ngai toute chair na nsuni nyonso et vos filles et mpe vos bana na filles bino ya mibali mpe basi prophétiseront. bango Vos jeunes gens bakotatola auront des bilenge visions na bino bakomona et vos bandoto vieillards recevront des bakomona bimoniseli révélations mpe songes. bakoko na bino Ici, bakomona le bandoto Nouveau ntango Testament a bakolala confirmé awa bakondima l'accomplissement na sika yango qui a été etatoli oyo en ezalaki jeu kokokisama dans l'Ancien Testament ya en maloba tant oyo que epesamaki promesse biso prophétique. na Mais nsetama maintenant, lokola elle n'était elaka plus ya dans le lisakoli vide. Maintenant, mpe elle a sasa été epi yango donnée une fois de ekokisami plus par la bouche du katikati Seigneur na lui-même biso à ceux na qui ont maloba reçu na nkolo totalement ye ce moko qui était écrit. na baoyo bango bayambaki La parole liloba oyo écrite ekomami devenait ainsi une liloba oyo nouvelle ekomamaki parole ekomi parlée. liloba Le oyo Seigneur elobami lui-même l'a mise en avant. nkolo ye moko En atiaki yango na évidence, nzela face au maloba na ciel et a ye dit, restez à mpe Jérusalem, ayebisi bango bokende car vous mosika te na serez Yerusalemi baptisés du Saint-Esprit mpo na bino peu de temps bokobatisama après na ces molimo jours. santu Après ces mpe jours, kala mingi attendez te la promesse alobi du te bokoka Père. kozela elaka na tata Avant, ce n'était qu'une promesse. liboso ezalaki kaka Maintenant, c'est lilaka une promesse, kasi mais qui sasa est epe accomplie. ezali liloba Une parole devenue réalité elakisi en ceux oyo ekomi qui y ont realite cru, qui na l'ont kati na reçu, baoyo qui bandimiaki ont attendu lilaka oyo qu'elle bato s'accomplisse bazalaki en eux. kozela ete Cela ekokisama s'est-il kati na produit bango ou yango non? ekokisamaki Cela s'est passé yango par la ekokisamaki to te comme la bouche iyo du Seigneur l'a dit. yango ekokisamaki lokola Comment monoko cela na se passera nzambe à la fin? elobaki yango C'est pourtant ainsi que lolenge commence wana mpe le Nouveau ekolobama na Testament ntango na avec suka l'accomplissement ndenge de yango la ebandaki prophétie biblique na qui lilobani était na Jean-Baptiste. Il était koyokana na lui-même sika une parole de Dieu accomplie. ezalaki lokola jean Une baptiste ye moko voix azalaki dans le liloba désert qui oyo appelle. ekomonisamaki Était ekokisamaki ce ezalaki où mongongo était oyo cela? ezalaki koloba kuna na Une parole de désert Dieu s'est accomplie en lui. ezalaki Une liloba promesse qui a oyo mis longtemps ezalaki wuta kala epesama à eumelaki s'accomplir. Mais mpona soudain, elle kokokisama était là. eumelaki Isaïe a na peut-être pwasa yango prophétisé ekokisamaki 810 ans avant ezayi alobaki Jésus-Christ. 810 Malachie ans environ 400 ans avant malachi avedi Jésus-Christ. 400 ans Lorsque le temps s'est wana ntango na accompli, nkolo ntango ce qui était ekomisamaki auparavant oyo une ezalaki promesse est devenu lilaka une yango réalité. ekomaki bomoi ezwaki bomoi C'est tenu sur deux pieds, yango attaché etelemaki comme un na témoignage makolo vivant mibale mpe yango du Dieu ezalaki vivant, kotambola lokola litatoli à la ya véracité euti de Dieu epai et na de sa nzambe parole qui olobi ete liloba s'effectuerait na pour nzambe l'accomplir ezali alors que le solo temps sera mpe venu. nzambe azali kokokisa yango wana ntango Était ezali Jean. kokomisama Jean était une parole de yawe Dieu azalaki réalisée. liloba oyo Oui na ou non? nzambe Est-ce yango vrai ou non? emonisamaki Avant seulement une voix se liloba voit ezalaki dans le kaka désert, préparer ete le chemin mongongo moko pour le Seigneur. ekoyokama La voix na était là. esobe mpona kokoki kobongisa La nzela na foi, nzambe la mpe promesse na est pwasa devenue réalité. On oyo pouvait lilaka voir, on wana pouvait ekomaki entendre solo ici, dans les actes bokokaki des komona apôtres, nous yango lisons ce qui était écrit dans le awa na prophète misala Joël, na dans bantoma Ésaïe yango tomona ko 28 ekomamaki et na dans prophète d'autres joel passages bibliques. na Esaïe Tout à 28 coup, na c'était verset la 21 réalité. yango emonisamaki Que ekomaki s'était-il eloko na passé? solo Des yango personnes ezalaki étaient nini trouvées qui bato avaient oyo reçu en bamonisamaki elles la parole de la oyo promesse bayambaki divine. liloba euti epai na C'est à nzambe eux que le ezali Seigneur kati na avait laissé bango ses paroles. C'est nzambe eux alobaki qui liloba wana avaient cru. bango mpe bandimaki yango C'était
eux qui en faisaient l'expérience. bango nde bazalaki kobika libika wana bango bazalaki litatoli oyo ezali na bomoi kolakisa ete liloba na nzambe ezongaka pamba te mpe yango ezalaki kokokisama esali mosala oyo nzambe atindaki yango. Yesu Kristo azalaki likokisama na basakoli maloba nzambe alobaki na basakoli na ntango na ebandeli yango nde nkolo alobaki na Genèse 3:15 ezali momboto oyo ya mwasi ekoya koniata moto na nyoka mpe alobaki yango na nzela na Ezayi 9 alobaki ete mwana moko abotameli biso. Ezayi 5 na verset 9 bokonzi kovanda na mapeka na ye mpe kombo na ye kozala oyo azali kopesa batoli mokonzi na kimia yango ezalaki elaka mpe yango ekomaki elaka emonisamaki na se oyo esengaki te ke moto akoka epesa baexplication kasi yango ezalaki elaka ekomi bomoi ye nkolo azalaki wana. Mpe ntango Simon amemamaki na molimo mosantu kuna na ndako na nzambe mpe amoni mwana oyo asimbie na maboko na alobi ete nkolo sasa ipe tika ete mowumbu na yo akende na kimia mpo na miso na ngai emoni lobiko na yo na Luc chapitre 2 na verset 29 omoni ete ezalaki elaka nkolo nde alobaki na ye liboso ete yo okufa yo komona Mesia ye amemaki na maboko na ye elaka mpe azalaki liboso na elaka oyo ekokisami mpe amemaki yango na maboko na ye. Yohane alobi nini walobi oyo ezalaki na ebandeli oyo biso tolobeli bino oyo biso tosimbaki kowuta na liloba na bomoi Jean 1 verset 1 yango biso toteyi bino oyo biso tosimbaki na maboko na biso oyo azalaki wana oyo azalaki bomoi wana kolakisa ete liloba na ezali esolo mpe ezali lolenge moko na ntango na biso toza na posa na motu te akoka kolakisa biso likambo oyo boye esengi kaka ete biso toyamba liloba na nzambe na motema na biso tondima yango na motema na biso mobimba mpe biso tozela ete yango ekokisama mpe awa lisusu nzambe akowumela te lokola mpe bato nyonso na nzambe ebongaki ete bazela etango na nzambe ekokisama biso mpe bongi na biso tozela titango na nzambe yango ekoka. Naza kokanisa awa te na Luka chapitre 1 wana mwanza alobi na Zakaria ete apesi ye elaka mpe ayebisi ye mosala nini ye akokaki kosala mpe mosala nini ye akokaki kosala mpe ngai nakoki koloba kobakisa kaka na Luc chapitre 1 verset 15 mpona ete ye akozala monene liboso na nkolo ye akomela ata vino te to masanga moko ya makasi kasi ye akotondisama na molimo santu wana ye kobotama na ye wana ezali sulo na verset 16 ya komema bato ebele ya bana na nzambe kuna na nkolo na nzambe na bango na verset 17 mpe ye nde akotambola liboso na nkolo na molimo mpe na nguya ya Eliya mpona komema mitema na bana mitema ya batata na bana mpe komema baoyo bazali na botosi te bazongela oyo ezali sembo mpona libota moko ebongama mpona nkolo yango nde mwanza alobaki na Zakaria mpe bino boyebi oyo ezali lisolo oyo ye azalaki na pasi mpona kondima kasi ntango lelakisi yango ekokisami monoko ne efungwamaki mpe azongiselaki nzambe mwatoni mpe ezali soni ntango yo ndimi nano te na ntango na liboso na poso oyo biso azali kosolola na lolenge ete nzambe ebongi na biso akoka kotalela liloba na ye nzambe azali kotalela liloba na ye yango ezali solo lokola ye moko azali solo
tout pour nous yango ezali mololenge moko liloba na ezali nyonso mpona biso. Nzambe azali solo mpe azali solo na makambo na ye nyonso. Ye akoki koloba nyonso kasi ye akoki kokosa ata moke te. Ye alakisi biso ezali sembo na ye, ye alakisi biso bilaka na ye, tokoka koyamba yango. Zakaria azwaki bilaka, Malia azwaki elaka, Simon mpe azwaki elaka, nyonso ekokisami. Bato oyo 120 bango bazwaki mpe bilaka oyo ekokisamaki na ntango na yango. Mpona nini biso tokoki kozanga kondima? Ntango biso ozali komona ndenge nini Nzambe akokisa liloba na ye katikati na mabota, tomoni wana bamboka na biso, tomoni yango na lolenge na lolenge. Mpona nini biso tokoki kozanga kondima? Nsima na biso komona makambo nyonso na miso na biso, ekozala nde lisumu mpo soki ozangi kondima na makambo nyonso to Nzambe alobi. Yango ezali komema biso na liteyo Nzambe frère Branham azali koloba ntango nyonso. Albete lisumu ezali kozanga kondima. Na nzela na yango tokoki ozangi kopesa Nzambe confiance na maloba oyo nyonso ya alobi. Yango nde ezalaki lolenge wana. Tokoka kotanga mwa mitanga mwa mike. Soki tokoti na mokanda ya 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Awa ezali na kotalelaka verse ya yambo oyo biso tosi totangaki yango. Na nzela na yango totali oyo ngolu na Nzambe epesameli biso. Biso tozali kolemba te, biso tozali kozonga nsima te mpona kosala mosala oyo. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1. Nga azalaki kosolola na ndeko moko mpe nayebisaki ete moto oyo Nzambe abengi ebongi na ye, ebongi ete ye avanda, atika kutu koloba. Alobi ete nga na koloba nini, nga na koloba nini mpona ezali te na nga na suka, nga na kopesa nini, nga na kopesa nini. Awa ekomami ete biso ezali kolemba te. Ntango mosusu tokomi pembeni, moko na moko ebongi ete akopesa litato soki akatami mangenga na motema na ye. Eza mpe na balibiko oyo tozali kobeko ezali mpe kopesa biso makasi. Bandeko basi bakoli baza koloba na ngai ete ndeko frère Frank tozali kosepela ndenge yo ozali kati na biso. Oli na ntango nyonso to bato oyo bazali kaka komona makambo mabe, biso ozali na mabato aboye tozali kozwa makasi. Soki totali na 1 Thessaloniciens chapitre 4, awa etali na ntina ya konetolama mpe na makambo nyonso ekoleka liboso na yango. Kasi bato bazali kotala te, koyeba te ete bango ebongi na bango bakoka kozala prepare mpe na mande koyeba makambo yango ndenge nini yango ekoleka. Ata toyebi yango malamu na bolamu mingi, yango elakisi ete biso mpe tokozala na kati wana. Ezali te ke boyebi ya eloko moko nde ekomema yo okwa koyeba, ekokanisa ete yo okoyeba, kasi yo fo obika liloba wana outi epai na Nzambe. Awa na 1 Thessaloniciens 4 yango ezali na motu ya mingi wana kotalelaka bato baza koloba ete ntango na ngolu esili mpe kolasi akita ntango na ngolu mpe ntango faza liboso ya konetelama esi esalama. Biso ebongi tokoka kotanga yango na kimia mpona bososani malamu. Na 1 Thessaloniciens 4 verset 15-16 verset 15 mpona ete yango nde biso ezali koloba na bino wana kotalelaka liloba na Nzambe. Biso baoyo tozali na bomoi tokovanda ti ntango Yesu akoya, tokoleka te baoyo basi bakufi kasi boyoka mpona ete Nkolo ye moko wana ntango mongongo na ye akolamuka yango ekomonisama.
Le Seigneur reviendra dès que Nkolo akoya son cri de réveil est prononcé. tangu mongongo na ye ya kolamuka ekolamusa bato Et si son ekomonisama cri de réveil awa dabo ezali mongongo ya kolamusa baoyo balali bango babengami wana oyo ya suka abengami abimi mpe wana bokoki kotanga ndeko na biso Branham azalaki koloba ete bato ebele babengami fo tozela oyo ya suka ti ntango akobengama lokola ekomami na Matthieu 25 ekomami na kati na butu mongongo moko eyokami tala mobali na libala ye azali koya tokende kokutana na ye yango ezali malamu. C'est bien annoncé ici dans Matthieu 25. Na Matthieu 25 elobami boye ete l'appel à sortir. Bengama pona ete bobima mpe nkolo avandi kuna na kiti na ngolu ti ntango na suka akobengama mpe akobima soki azalaki na kiti na ya bokonzi te tolingai tosala nini awa 1 Thessalonike 4 verset 16 nkolo ye moko wana soki mongongo na yo ya kolamusa bato mokonzi ye moko ezali elakisi ya bato te ezali bobongisami ya bato te kasi ye moko akoya ezali lolenge wana mpe yango esali si iyo soki biso totangi yango na bopete nyonso yango ezali na pole nyonso tata moto aliboma akoki kokosama te kasi bango bazali kokosama bango bazomona ete bango baleki mayele mpe bazokanisa ete baleki mayele kasi mayele na bango ezali komema bango na libebi mpona ete nkolo ye moko wana verset 16 mpona ete mongongo na ye ya bolamusi ekoyokwama mpe mongongo na ye koyokama nsima na yango trompete na nzambe ekomonisa ekobetama makambo nyonso misato fo ekomonisama liboso ya kokita na lola nsima na yango bao na kufi bakobima wana ya liboso tozali komona yango lelo eloko moko ya mabe ezali te awa ezali makambo ya pole katikati na eloba na nzambe ntango Paul azali koloba ete na kotalelaka oyo ezali loba na nkolo yango ezali na ntina ya moto akoka kotia makanisi te na kati eloba na nzambe yango ekoki soki ngai na balusi elongi na ngai natiki loba na nzambe wana na kokwea na makanisi na bato ka ngai na kokima o makanisi ya bato ngai na kotiaka matoi na ngai na oyo ezali loba na nzambe mpona ete nkolo ye moko nkolo ye moko wana ete mongongo na ye ya kolamusa ekomonisama wana ete mongongo ya prince ya bamwange ye akokita na lola mpe bakufi kati na kristo bango bakosekwa oyo ezali liloba ya elaka kouta na nzambe mpe biso ozali komema nango ntina ntango ete makambo oyo ekomonisama makambo misatu oyo etangameli biso awa na kotaletala na 1 Thessaloniciens 4 yango ezali kolanda liboso ya boyei na nkolo na biso eloko moko ebongwani te na ntina na yango tokoki kotanga na yango na 1 Corinthiens chapitre 15 1 Corinthiens chapitre 15 mpe kuna mpe lisusu elobami ete moto nyonso to akomifungwama na motema na ye ye akoloba amen wana ete Paul azali koloba wana 1 Corinthiens 15 na verset 51 na verset 15-51 tala wana azali koyebisa bino azali koyebisa libomambi moko biso nyonso tu tokokufa te kasi biso nyonso tu tokobongwana na verset 52 na poisa wana kelelo ekobika wana bakufi bakosekwa na banzoto ezangi kopola mpe biso nyonso tokobongwana
biso Peut-on être tokobongwana plus clair que ça? Peut-on dire les choses plus claires que ça? tokoki koloba nini susu yango ezali poli Le cri de commandement, le cri de réveil. boselaki mongongo ya kolamusama ya 1 Thessalonike mongongo ya archange mpe kelelo na nzambe yango nde epesameli biso na 1 Thessalonike 4 yango ekomami ape alobi ete kelelo ekoyulala mpe bakufi bakolamuka toyebi te kozala ntango boni 40 ans 50 ans kasi biso toyebi ete ntango bakufi bango bakosekwa mpe bakolata nzoto ezali ya kopola te biso tokobongwana yango nde ekomami na liloba na nzambe mpe yango nde biso ozali kozwa kati na biso lokola elaka ewuti epai na nzambe mutu moko te akoki kotikala ete bakoka kokosa ye to babebisa makanisi na ye nzambe azali kobatela liloba na ye oyo alaki biso na kati na liloba na ye toutes les promesses humaines oyo ezali belulaka nyonso ya bato yo okoyoka okokweya kaka okoyoka mawa ekokisamaka te mpe bao batiaki elikya bakozonga na mawa kasi oyo azali kopiesa elikya na ye na nzambe nandimi ete ntango bino nyonso bokoki komona lokola ngai nazali komona yango te lokola ndenge ngai nazwi yango ntango tozali koyoka bato bazali kopesa bandimboli na bango mpe moko na moko azali kopesa malakisi na ndenge na ye ya binzambi ete eza na moto moko azali kozwa mpe azali kozwa esika na ya nzambe wana ezali boyenge beni pona ete nzambe akoki kotya bato to katikati na mobulu azali na nzela moko oyo azali kolandisa bato na nzela wana yo okoki kosimbama okoki kokangama a 100%. ezali eloko ewuti epai na nzambe liboso ete ngai nakoka kolakisa bato kopesa bango elikya ya lokuta na kosenga ete nzambe apesa ngai AVC akweyisa ngai apesa nga paralysie kasi ngai nakosepela ete nazala na nzambe natelema na bato oyo bandimi liloba na ye soki bato ya binzambi bazali kolanda banzela na bango mpe bango basosoli nanu solo te yango ezali mpe eloko na pasi kasi pasi oyo yokoki kosipote yango te omonaki ete bato oyo bayambili solo katikati na bango na mwa ntango moke mpe nsima bazongeli makanisi na bango mpe bazali kolanda banzela ya bato mosusu to banzela na bango moko oyo ezali pasi oyo okoki kokoka yango te Paul azalaki koloba nini bokangama na liloba mpona lokumu na ngai na ntango wana Philippiens 2:16 nalingaki ete liloba lingomba evanda katikati na liloba na nzambe ndenge nini alobaki na bakorintien nazali kobanga lokola oyo nyoka azindisaki Eve kotalelaka 2 Corinthiens 11 na verset 3 2 Corinthiens chapitre 11 na verset 1 Paul alobi boye na verset 1 soki bokokaki kolanda na te na moke ya mobulu na ngai okokaki kosipote yango na ndenge nazali kosala yango kati na bino mpona ete nazali koyoka zuwa mpona na nguya moko ewuti epai na nzambe zuwa moko ewuti epai na nzambe mpona ete ngai nakangisi bino kaka na motu moko na ntina ete nakoka kolakisa bino na Kristo lokola mosika oyo azali peto mpe nazali kobanga lokola ete nyoka akweyisaki Eve na nzela makanisi na mabe lolenge wana te makanisi na bino ememama na oyo ezali mabe bokoka kobwakisa oyo ezali sentima ya malamu na nkolo oyo nini ezalaki awa ya mabe awa mabe ezalaki te mutamayele mabe ezalaki satana oyo azwaki liloba na nzambe mpe ye apesaki yango na ndimbola na ndenge na ye mpe apesaki yango na Eve
d'un zèle polo ye divin. alobi ete ngai nazali Il avait été établi na dans makasi euti cette epai na fonction. nzambe mpo Il nete était conscient de sa nzambe nde responsabilité atiaki ye que lui mpe restait apesaki ye à faire, mokumba sinon wana de porter l'œuvre de Dieu eloko nini sur son etikalaka cœur sala jour et nuit. ekomema na motema na ye oyo ezali Avec un loba na zèle nzambe divin. alobi ete ngai Mais je natondi suis na inquiet. zuwa kouta Je epai na crains nzambe que comme le serpent mpe a nazali séduit kobanga Ève na par ntina ete sa satana malice. lokola Il y a des gens qui pensent que aitilizaki cela ne nyoka mpo na peut pas kozembisa leur eve arriver. Peut-être que c'est déjà arrivé. nazali kobanga mpo na ete Qui makambo était plus oyo proche de ekoka Dieu kokoma qu'Adam et Ève? nani yango azalaki Il pembeni y na avait nzambe Adam, créé à ezalaki na l'image de Dieu adamu en tant que oyo fils. azalaki Il y avait na sa lolenge na femme nzambe qui ezalaki na mwasi na vraiment ye plus proche de Dieu que ces oyo deux-là. bango mibale bavandaki pembeni na nzambe Aucun être kasi humain ne devrait se moyini baisser ayaki d'assurance. Au akoti moment où l'ennemi mpe se azimbisi faufile bango et prend wana la parole ntango de Dieu, moyini lui azali interprète un peu kokota mpe ici azali et là. kozwa liloba N'écoutez mpe pas du azali tout. kopesa ngo N'écoutez pas ndimbola du na tout. ye boyoka ye te boyoka Vous yango serez te empoisonné et vous ne le botya matoi remarquerez na même bino pas. te bokozwa poison Tout à bokoyeba coup, vous yango te sentirez mpe na vous-même pwasa bino moko qu'il y a bokomona quelque ete chose qui ne fait eloko pas. moko Là, avant, ezali vous ne pouvez kokoka te eloko moko ezalaki wana te ekomeli bino mwa ebopesa ngo ndimbola ezali te eloko moko kaka ya kosala ezali ete yo tikala na liloba oyo ya ebandeli na nzambe ya nzambe kosangisa liloba te koyokana na bato bazali na liloba na nzambe te mutu moko te mpona asosoli yango alobi yango na ntina ya bolamu na biso na ntina ete tokoka koyeba oyo ezali mwango na nzambe na ntango oyo kobiengama mongongo oyo na minui oyo ya Matthieu 25 mpe oyo mongongo ya butu ya 1 Thessaloniciens 4 wana ntango na bozongi na Yesu Kristo mongongo na arkange kelelo koyula mpe nsima bakufi na Kristo bakosekwa mpe biso totikala na Kristo biso tokobongwana mpe tomati kokutana na ye kuna na mipepe ezali na ntina ya kotya makanisi na yo te yango ekozala lokola yango ekomami Alleluya yango ekozala ndenge nini lokola yango ekomami lokola yango ekomami nzambe ye mokazi mokumba ya kobatela eloba na ye mpe ekozala ndenge wana sasa yebi tozali na kimia kasi ntango mosusu ekoya esengo na biso ekotonda koleka koyeba ete nzambe nde abateli biso na liloba na ye wana ewumeli na motema molai kasi soki moto biso bato nyonso baza na posa makambo ya nzambe ekende mbangu kasi biso tokoki kosala yango te wana koluka ete biso tosala yango ezoluka kaka ete biso tokoka kotelema liboso na nzambe biso tokoki kotindika eloko na makasi te ntango wana tokosala wana kuti ezolakisa ete biso tozali komizongisa nsima kasi ebongi na biso toloba ete nkolo tala ngai oyo tala ngai salela ngai na Romains 8 verset 29 na 30 Romains 8 29 et 30 tala oyo ekomami mpona ete baoyo ayebaki bango liboso ye asalaki ete bango bakoka kozala lolengi moko na mwana na ye ndenge moko na mwana na ye nani akoki koloba amen amen yango nde elobami na ekomami na loba na nzambe mpe yango nde ekozala mpe ngai nakeme mosika mpe ekozala lolenge moko mpona biso kobanda sasa ipi ata sasa ipi biso ozali komona yango te yango ekokisami kasi toza koloba ete nkolo oyo ozali solo lokola yo olobaki yango ezali bongo mpe ekomami na verset 30 ete mpe baoyo ye yebaki bandakala ye abengaki bango mpe baoyo ye abengaki ye justifie bango mpe oyo ye apesi bango boyengebeni ye apesaki bango nkembo na ye apesi bango nkembo na ye nani akoki kondima bango na motema na ye mobimba oyo ezali mosala ya lisiko nzambe asi akokisaki yango mpe ye avandi ntango nyonso na loboko ya mobali na nkolo kozelaka ete
bainemi na ye baniatama na matambe na ye ye akokisaki mosala na ye ye akokisaki yango esengi biso tokoka kondima mpona ete mosala oyo ekokisami ekoma solo katikati na biso bilaka nyonso na nzambe ezali iyo mpe yango ekokokisama kaka epai yango eyambami lokola elaka na nzambe na nzela ya kondima na baromain chapitre 6 tozolotanga lokuma moko ya motuya na verset 5 mpona ete soki biso tosalamaki tokomaki nzoto moko na ye na kokufa moko lokola ye biso mpe tokozala lolenge moko na lisekwa na ye na biso tokozala lolenge moko na ye ondimi yango tolobi amen ebongi na biso tondima kaka elobami na biso kati na liloba na nzambe mpona ye te soki biso tosalelamaki nzete moko okoka na kufa na ye biso mpe tokozala mpe na lisekwa moko ekokani na oyo ya ye lokumu na nkolo na biso mpe kotalelaka mokanda na 2 Corinthiens chapitre 5 toza kotanga oyo elandani 2 Corinthiens chapitre 5 na verset 14 et 15 ekomami boye ete mpona ete bolingo na kristo ezali kotindika biso mpona ete biso totindikisami na kondima ete moko nde akufaki mpona biso nyonso mpe na nzela na yango biso nyonso bango nyonso bakufaki mpe ntango ya sekwi esalami ete bato mpe bazali kobika bazobika na tikana na bango moko te bango bazali kobika na ntina oyo ye akufaki mpe asekwaki oyo asekwaki na ntina na bango moko akufaki mpona bato nyonso na ntina ete baye nyonso bakoka kozwa bomoi na nzela na ye eke motu moko te akoka kobika na ntina na ye moko mpe biso nyonso tokoka kobika mpona kolo biso nyonso soki totali na chapitre wana ya 2 Corinthiens 5 na verset 5 likanisi moko ezali na motuya mpona ete biso tokoka kotalela yango ekomami wana verset 5 ete 2 Corinthiens 5 na verset 5 kasi oyo abongisi biso ezali nzambe mpe apesi biso molimo lokola mwa kiteni ya bozwi na biso awa Paul azali koloba oyo ezali kotongama kuna na lola alobaki ete asepelaki ete akoka kolatisama mpe akomami awawa na dernier partie ya verset 4 abi ete mpona ete oyo ezali mosuni ekoka kodindama na oyo ya bomoi kasi oyo abongisi biso ezali nkolo mpe apesi biso molimo lokola likiteni ya bozwi ya bomengo na biso oyo ezali elakisami te oyo molimo nde ezali bozwi na biso ya liboso kotalelaka oyo bomengo nyonso epesameli biso yango nde bongi na biso ekoka kobetama sete ekomona na ndenge nini soki oyeba afoi enlèvement makambo ebelebele baimoniseli totika na yango nano pembeni soki nguya oyo ekobongola biso oyo ekomema biso na mipepe ezali kati na biso te tokozala lokola oyo moteur na motuka ezali na yango eza na wheel te mpe ezali ata na babuzi te eloko moko ekoleka te soki biso ozali kozela bozongi na yesu kristo mpe kombongwana ya nzoto na biso tokoka koetala ete elaka oyo na nzambe oyo etali kombongwana ya nzoto na biso yango ekoma eloko ya solo kati na bomoi na biso na bomoi na biso soki te tokoki koloba ete tokokola lelo na bokata mingenge nyonso biso ozali kozela konetolama na pamba te moto moko te akoki kozela na ntina na ngai nakoka kozala liboso na bino mpe nakoka koloma na biso
ete biso nyonso tokokenda lola nakoki koyebisa bino solo kasi nzambe azali kotelema na solo wana mpe nzambe aza kopesa biso toza nango koposa yango nde ezali na motuya biso moko tokoki kosala yango te ye nde alaki yango mpe bilakani ezali iyo soki totangi na mokanda na 2 Corinthiens chapitre 1 2 Corinthiens chapitre 1 na verset 18 awa ekomami na biso na verset 18 Mais Dieu est garant que notre Nzambe ye moko ayebi mpe alpointe liloba na biso liloba oyo epesameli biso oui ou un non. ezali te iyo to te nte Vous voyez de quoi il s'agit? bomoni awa ezali nini La parole liloba na oyo eteyami par ces hommes de na bato oyo na Dieu Nzambe était mis au service au oyo ye ministère. moko Nzambe N'était pas oui et abengaki non. bango Ce n'était yango pas ezali iyo te to va-et-vient. te Non, c'était certain. ezalaki liloba ya koningana te Et amen. ezalaki liloba oyo ezali iyo La mpe même parole amen est aujourd'hui. mpe liloba Oui moko wana et amen. ezali solo Nous mpe avons libela na libela une adhésion mpe intérieure. biso tokotisami na mobimba na liloba na liloba Mais wana encore une fois, mpe ngai nazali koloba lisusu na ntina wana kasi on Nzambe est le garant. ye nde azali kobatela Ce yango qu'est un garant, oyebi on signe, on mobateli s'engage. S'il n'y a pas de paiement et ezali de moto de oyo règlement, alors on soki est boyokani saisi. eza te Se porter garant est la ezali dernière chose koluka qu'un na homme motu devrait moko faire. akoki Dieu pouvait koluka se porter moto oyo garant. Il akoki s'est porté koya garant. alobi ete ngai Il moko s'est nakozwa porté likambo garant. oyo Il a nasombi fait likambo oyo des promesses. ye apesi bilaka Et nous, les croyants, biso nous tozali les kondima croyons, nous yango les croyons. tozali Les kondima yango promesses et la parole de Dieu sont oui, bilaka sont amen. oyo mpe liloba na Et Nzambe aucun ezali de ceux qui lui solo font confiance ne mpe sera confus. oyo nyonso azali na kotia elikia na Toutes les choses qui ye restent na yango à faire akoyokisama s'accompliront soni te véritablement. Aussi vrai que oyo Dieu les etikali a yango prononcées. ekokokisama Le lokola Nzambe dernier alobaki entrera, yango et alors oyo seulement asuka la porte se akokota fermera. mpe porte ekokangama Et alors seulement toutes les choses mpe na qui ntango nous wana attendons encore makambo oyo nyonso pourront biso se ezali produire. kozela yango Verset 18 ekokokisama de na verset Corinthiens 18 1. Mais Dieu est 2 garant Corinthiens 1 que verset notre parole 18 qu'il Nzambe vous ye est moko alati adressée makambo n'est pas oyo un oui ou un non. mpe alobi ete ngai nasombi makambo Car le oyo Fils yango de Dieu, ekokokisama Jésus-Christ qui a été mpona ete prêché mwana na parmi vous, Nzambe par nous, yesu kristo c'est-à-dire par moi, yatemaki kati na Sylvain biso et Timothée, ngai polo sylvain mpe n'a pas timote non plus j'étais oui et yango non. ezalaki to iyo te to Certainement pas. non te Jésus-Christ Yesu n'a pas Kristo été oui et non. azalaki oyo ya solo to te ye azalaki iyo Et ainsi la parole de mpe Dieu amen est mpe oui et liloba na amen. Nzambe ezali Et la iyo parole mpe solo faite chair. ezali liloba ekomi Et nsuni nous, si nous prétendons mpe être soki biso l'épouse de tozali la koloba ete parole, biso tozali nous devons mwasi croire libala ya liloba chaque esengi biso parole tondima telle liloba nyonso qu'elle est lolenge écrite. yango ekomami Jésus-Christ, yesu kristo le Fils de Dieu, mwana na n'était Nzambe pas un oui et un ye non. azali Il iyo était te oui mpe to non et te amen. kasi ye azali Et iyo il est mpe encore amen aujourd'hui. ye azali Il est lolenge l'alpha wana et l'oméga. azali alpha mpe Il s'est omega porté garant mpe ye moko asombi likambo na biso de chacune asombi de ses likambo paroles oyo mpona envers son peuple. liloba moko moko oyo alobi na libota na ye Il nous sera dit, mpe nasuki koloba na biso ici, ete c'est en lui elobi nde que kati s'est na ye produit le oui. na ye nde makambo En nyonso lui ezali est venu kokokisama l'engagement. na kati Le na ye nde oui, konete Dieu a dit kokokata oui mangenge en Christ. kola Dieu alobi a dit solo oui à toi, à moi, à alobi mon wi salut, kati na au tien, kristo à la na réalisation libiko de na tout ngai le plan na de makambo salut de nyonso Dieu. ekokomela biso na libiko oyo ekokomela En biso Christ, Dieu kati a na dit oui kristo en Christ. nzambe Dieu alobi a dit solo amen. kati na kristo kola alobi iyo bososoli yango L'œuvre de Dieu mosala na Nzambe s'achève en yango ezali ce kokende dernier temps. na ntango na Il a suka commencé. ye abandaki yango Elle a commencé autrefois. ye abandaki yango mpe akosukisa yango na verset 20 alobi mpona ete ali akoloba na Nzambe nyonso mpona bilikame na oyo bato bakoloba mpona bilaka nyonso na Nzambe oyo ezali kati na ye na ntina ete oyo ezali kati na ye amen mpe ezali kokokisama mpona nkembo na Nzambe kati na biso kati na Kristo. Nzambe alobaki yango na mbala moko
oyo ezali iyo mpe libela na libela. Amen. Solo ye alobaki oyo ezali solo mpe alobi oyo ezali libela. Apesi elaka mpe akokisi yango mpe ye azalaki na katikati ya makambo nyonso mpe ye alati makambo wana mpe ayebi ete nyonso ekokokisama, nyonso ekozala malamu. Ntango moto mosusu biso ozali kotala makambo mpe tozali ko makambo ekokosuka ndenge nini, kasi oyo nyonso Nzambe asali yango ezali bolamu ekokisami kati na Kristo. Mpe Nkolo alobaki iyo kati na Kristo mpe alobi yango ezali solo libela na libela. Mpe biso mpe tokoti na makambo wana, akotisi biso na kati na maloba oyo. Mpe nazali kotanga na verset 20 mpona ete bilaka nyonso na Nzambe ezali kati na ye nde ezali iyo, ezali mpe na nzela na ye. Amen. Yango epesameli mpona lokumu na Nzambe na nzela na biso wana ete ntango ye apesi nzoto ne lokola likabo, ye asombaki lingomba. Lingomba ezali ezali nzoto na ye mpe biso tozali bitamba ya nzoto na ye mpe ye nde moko azali motu, ye nde azali mokonzi. Na nzela na ye iyo ezali mpe epesami mpona lokumu na Nzambe na ntina na biso. Na verset 21 elobami boye te ye nde atongi biso na makasi nyonso, atie misisa na ye kati na Kristo mpe ye apakoli biso nde ezali Nzambe mpe ye nde moto apesi tie biso danga na ye mpe ye apesi biso molimo lokola oyo likabo ya bomo ya liboso na bomengo na biso oyo alaki biso kati na mitema na biso. Oyo liloba oyo nini ya nguya ngai nakopema te mpe nakokende mosika. Nzambe akoki kopema te na libota na ye mpe akoki mpe te kolongola biso na mokili oyo soki makambo oyo yango ekokisami te katikati na moko na biso. Mingi bapakolami na molimo na ntango oyo yango ezali ndenge wana. Kasi nani yango ye abetami danga? Nani yango ye abetami danga? Kasi ezali kaka oyo akobika seko na seko lokola biso toyokaki na ndeko na biso Branham. Wana eloko nyonso tu ntango batia yango ekomi malamu, bazali kotia yango danga mpe moto akoki kosimba yango lisusu te, mpe yango ti ntango ekokoma epai nini ezali kokende epai batindi yango, moto akosimba yango te. Ezali lolenge wana, ezali lokola bato lelo akwei lobi atelemi, lelo akwei atelemi, kasi oyo azali na danga na Nzambe tika nalobe na binango na pole nyonso. Kasi oyo atie biso misisa na ye kati na biso kati na Kristo mpe ye apakoli biso na molimo na ye ezali nde Nzambe mpe ye nde apesi biso danga na ye mpe ye apesi biso molimo lokola danga na mitema na biso. Epai nini Nzambe imposera-t-il son sceau? Ya kotia danga na ye, ya kotia danga na ye. Ezali kaka na kati oyo akomona oyo ya bonzambe ezali kati na ye. Epai ye mokamoni te bomoi oyo euti na makila, oyo euti na liloba, oyo euti na bomoi oyo ya Nzambe. Soki oyo danga na Nzambe yango emonisami, yango etiami katikati na biso lokola likabo na biso ya liboso. Likambo na biso ya liboso mpe wana ezali na eloko mosusu ezali koloba na biso na mokanda na Romain oyo ezali koloba na Romain 8 na verset 11 yango ekomami ete epe soki molimo ya oyo asekwisi Yesu kati na bakufi ezali kati na bino, oyo asekwisi Yesu Kristo kati na bakufi, ye mpe akopesa bino bomoi na nzoto na bino oyo ezali ya kufa na nzela ya molimo ezali katikati na bino, ezali na kati na elakisi te to na oyo bato bamonisami lokola emonisami to na boyebi moko songolo, kasi ye akopesa bomoi na nzoto na bino ya bokufi na kati na molimo ezali kati na bino, oyo ezali loba na Nzambe.
d'autres moyens. Pe liloba mosusu ezali te. Eloko mosusu ezali te. Dieu nous a montré ce chemin. Nzambe alakisi biso nzela oyo. Pe alakisi biso liloba oyo ezali lokola solo. Pe azali kopesa biso liloba na ye. Pe azali kokengela liloba na ye mpona yango ekokisama na ba oyo nyonso bazali kondima yango. Soki na Ephésiens 1 verset 13 ekomami ete biso totyami danga nga na kotanga yango ngai moko te mpona ete ntango yango epusami kasi makambo nyonso yango ekomami na ntina ete yango ekweyisa biso te kasi mpona elakisa biso na bopole nyonso makambo. Nayebisi bino boyoka, ngai nayebisi bino nasombi bino, ngai nalakisi bino liloba na ngai mpe napesi bino mokano na ngai nalakisi bino ntango mpe sango nini oyo bino bozali kolanda. Bino boyokaki oyo molimo elobaki na lingomba mpe bino bozali kobongisa masasa epi mpona ete bokoka konetolama. Mpe nsima na ngolu azali kolakisa biso ndenge nini biso tokoki kosala mpona kokoma mpe ndenge nini ya kosala mpona ete biso tobengama tobima na binzambi tolanda liloba oyo na solo mpe biso tokoka kobeta madanga na molimo oyo ya alakaki mpe ntango ekokoma nguya na nzambe yango ekobongola biso nyonso. Nzambe atindaka liloba na ye mpe molimo na ye mpe atindaka yango mibale, liloba ne liboso mpe molimo na ye mpona kokokisa liloba na ye ekoma iyo. C'est ce dont nous avons besoin. Yango nde toza nango na mutu na bosenga. Yango nga mpe naza na yango posa. Tika nakoka koloba na yo na légèreté te kasi na kokata na ngenge nyonso. Nzambe moko wana tous ceux qui faisaient partie de azalaki kokengela oyo nyonso tu azali katikati na kobengama na ye mpona komema elaka na Nzambe mpe na pwasa molimo na Nzambe nguya na Nzambe koya likolo na bango. Mpe yango ekoloko nini ekoleka bango bamoni liloba oyo ezali elaka ekokisami na miso na bango mpe bango bazwi esika na oyo Nzambe yazali kosala. Biso tozali kondima eloba na Nzambe mpe biso tozali kondima ete nkolo akopesa nguya na ye molimo na ye mpe akotya danga na ye na liloba na ye mpe biso tondimi kaka liloba na ye yango ekobongola biso, yango ekobongola biso kolongwa na nzoto na kufa mpe ekomema biso na oyo ezangi kufa. Lolenge moko ba oyo nyonso bango bazeli pamba te, biso mpe tozali kozala pamba te, tozali kozela pamba te. Ntango kobengama ya kobima yango ekokoma na suka oyo mbula ya suka ekokita lokola mungongwe na kaki likolo na ba oyo nyonso ya liboso ete kobukama ya suka ekoka komonisama wana mitema ekotonda na esengo mpe lolemo na biso ekotonda na esengo mpe nkolo akokokisa bilaka na ye nyonso tina kozwa banzoto na biso oyo kokomisa yango ya bomoi. Nzambe apesi biso yango kati na Kristo oyo ezali iyo mpe oyo ezali amen na ntango moko. Biso tokoki kobanga eloko moko te, tokobanga kaka eloko moko tokoloba ete nkolo batela ngai na ngolu na yo na bolingo na yo na liloba na yo na botosi na yo tika ete ngai nalanda nzela na yo te ntango nakoleka na oyo ezali komona mpe kondima. Pesanga nguya na yo oyo ekobongola nga mpona ete nakoka komata na mipepe. Ebongi ete nguya moko ezala mpona oyo emema biso mpona ete biso tozali bato oyo bazali na kilo makasi. Ebongi ete nguya moko makasi ezala kati na biso, ezali biso te tozali komema yango kasi Nzambe nde azali kopesa biso yango. Tokoka kotya yango na bokusu na katikati na mokanda oyo ya bule na Biblia liloba oyo ya motuya na Nzambe oyo nyonso esengamaki ekoma na mwango na Nzambe yango ekomamaki
qui vivons en biso ces oyo jours, tozali kobika na croyant les ntango promesses oyo de la promesse mpe tozali de Dieu kondima bilaka na pour Nzambe ces jours. mpo na ntango na suka Nous qui participerons biso oyo à la transformation et à l'enlèvement promis dans la tokobika Bible, na kobongwana croyons les oyo paroles de la ekomami na promesse Bibla maintenant qui sont biso tozali nécessaires kondima pour participer bilaka na à la Nzambe transformation oyo et à esangi ete l'enlèvement, n'est-ce tokoka pas? kokokisama na makambo wana mpe tonetolama Nous, yango ezali komema koloba na kati na biso yango ekokokisama soki kaka biso tokondima et la foi mpe kondima entraîne en effet une action de Dieu, yango à ezali komema savoir mosala la moko na Nzambe réalisation de la promesse koyeba ete divine qui ekokokisama nous bilaka na a Nzambe été oyo faite. epesameli biso Et aussi certain que le Seigneur mpe dit, je lokola vous ya enverrai solo un prophète oyo alobaki ete nakotindela bino mosakoli que arrive le jour grand et liboso ete redoutable makambo ya minene ya nkolo ekoma ramener nos cœurs mpo na en komema harmonie mitema na avec biso la na parole de Dieu boyokani pour na les liloba na accorder Nzambe à mpo na nouveau pour les kokokisa ramener dans yango l'harmonie mpo divine. na komema ngo na boyokani Aussi na certain Nzambe que nous avons un ezali espoir lolenge moko wana biso légitime, ezali na elikya une moko ewuti espérance epa na légitime Nzambe d'en faire partie parce mpona que ete biso tokoka nous kozala avons mpe na kati entendu na maintenant makambo oyo l'appel, mpona ete biso toyoki bobengami oyo abengi biso le cri de Matthieu 25. toyoki Voici mongongo l'époux ya qui Matthieu vient, 25 préparez-vous ebite tala sa rencontre. mobali azali Maintenant, koya veillons à ce bomibongama qu'il y ait de sasa l'huile ipi en abondance tokoka dans nos kokengela lampes mpona et ete dans nos cruches, mafuta ezala mingi afin katikati na que mwinda na nous ne biso manquions pas mpe d'huile na à ntina l'heure ete de tokoka minuit, kozanga lwe lorsque le mafuta te Seigneur viendra. na minui Dieu ntango a nkolo déjà pris akoya soin Nzambe de asibongisi cela makambo aussi. nyonso Souhaitez-vous asibongisi makambo que Dieu nyonso nous remplisse tozali na tous posa ete de Nzambe la sorte akoka qu'il nous kotondisa remplisse une biso fois tondisa pour biso tout, na mbala de moko telle sorte, na lolenge pour ete toutes, une na fois pour lolenge toutes, ete de telle sorte na qu'il y mbala ait oyo une inondation spirituelle, une tokoka inondation, kodindama que les mobimba gouttes na de la molimo grâce tombent envoie les fleuves aux dieux, comme mpe on le Nzambe chante, oui, akoka qu'il y ait kotinda encore bamai une monene inondation mpe spirituelle, kodindama ya l'Esprit de Dieu, molimo ekoka kozala si les cieux se déchiraient, lokola descendre soki encore une fois sur mokili le peuple de Dieu, oui, une elingi inondation, kopanzana que dit donc Zacharie 10, verset 11. kodindama lokola ekomami na Zakari 10:11 bosenga nkolo mbula na ntango oyo ya suka na ntango na suka mpe ebandeli mpona ete nkolo nde azali kopesa banuage mpe azali kopesa mbula makasi lelo mpe ye apesaki mbula oyo ya ebandeli mpe ya kopesa oyo na suka likambo nyonso na ntango na yango liloba nde ezali dabord kopesama mpe bomoi ezali kokomisa yango bopesa yango pema kopesa yango bomoi Nzambe azali na mwango na ye mpe bisengi biso tokoka kondima lokola likomi elobi ntango elaka ya suka ekokokisama mpe tokoleka na kondima mpe ntina komona kombo na nkolo ekomisama amen totelema mpona tobondela biso nyonso ebongi na biso toyemba mwa nzembo moke mpona lokumu na nkolo mpe nalingi kosenga mpe biso nyonso tokoka kobondela tobondela nkolo na biso tozongisele matondi mpona liloba na ye mpona ngolu na ye mpona maso nyonso ya kosala katikati na biso mpe na bikati na biso na nzela na biso mpe na kati na biso na kati na komikitisa liboso na ye toye liboso na ye toye liboso na nkolo na biso biso tozali awa esika nyonso te biso tosangani awa liboso na elongi na Nzambe biso toyoki liloba nde na bule mpe biso tozali komikitisa liboso na Nzambe na bule na pulupulu na poussière tikete ya tombola biso alendesa biso pesa biso eliki ya sika apambola biso atelemisa biso apesa biso makasi pesa biso eliki ya sika pesa biso makati ya sika mpe emonisami ya sika na oyo ya liloba na ye tikete na biso nyonso koka koyembela ye mpe tokoka konetola ye toyemba ete yo okoki yo okoki yo okoki yo nkolo yo okoki nkolo
yozo digne, koki Seigneur. nkolo yozali na osengi ozwa lokumu o nkolo. Gloire et adoration. Tu es digne. Lokumu mpe onetolama na yo ute epai na yo mpo nete yo koki na bozwi yango. Père Céleste, je te Tata na remercie biso de tout ozali cœur likolo pour le nazongisi grand matondi privilège nekouta que nous motema na avons nga d'être réunis mobimba en ton nom, mpo na opesa biso lokumu tokoka kosangana na ntina na nkombo na en ta yo, présence devant tozala liboso ta na elongi sainte na yo, face, tozala liboso na yo d'entendre koyoka ta sainte liloba na yo parole, na bule. Alleluya. Tokoka kondima mpe biso tokoka kozwa esika na kati na makambo oyo. Quelle assurance Oh, jaillit de ta Nkolo, parole. oyo ezali Quelle elikia certitude de foi nous pesi biso lisusu kondima recevons makasi. en ta présence. Biso tozali kozwa ntango tozali kobika liboso na yo, mpe pole nini tozali kozwa, Quelle clarté. mpe pole nini tozali kozwa. Alleluya. Oh, mon Nkolo Dieu. nzambe na Que ngai, devons-nous te dire tokoki koloba lisusu nini au milieu de toute la wana confusion? tozali kotala kobika na kati ya bato oyo La parole bazali na prophétique se tient confusion, d'autant plus fermement devant kasi nous. tozali komona Alléluia. liloba na lisakoli etelemi liboso na Brille dans biso, un lieu obscur yango ezali comme une lumière kopela éclatante. na Dieu bisika ya fidèle, molili. je te remercie de Tokola ce pole que nkolo tu nous maintiens nzambe dans ta mosengi moyenge grâce, beni, dans ta parole, topesi yo sous lokumu le sang de na l'agneau, notonetoli yo mpo nde jusqu'à tobateli la biso na se ya fin, makila ya jusqu'à mwana na ce mpate que nous passions tina de suka la foi batela biso à la vue. ntango tokoleka Seigneur na bien-aimé, kondima mpe tokomona par le nkolo dernier moyenge beni appel, par le na cri de kobiengama l'éveil, oyo na par suka le message, na tu mongongo as oyo ya mis devant nos kolamusa yeux, dans nos oyo cœurs, tie na liboso toutes na les biso promesses na qui sont mitema na biso na encore nzela na à yango mpe venir. bilaka nyonso ezali koya. Nous nous tenons O ici nkolo totelemi na devant ta esika sainte oyo face. liboso Nous na elongi na yo, croyons en toi mpe tozali et kondimela en yo, tes saintes et mpe précieuses tozali kondima paroles. na Tu lobanolo as oyo pris na la bule responsabilité. yo Tu osombi es likambo devenu yango mpe yo olobi le ete garant de la nouvelle yo alliance. moko ozali mobateli Alléluia. ya boyokani Et oyo tu na as sika, un peuple de la mpe nouvelle yo ozali na alliance, libota na yo une na kosangana na sika oyo foule rachetée par le sang. oyo bato ebele yo osombi na makila na yo Ceci est la oyo nouvelle olobaki alliance ete oyo ezali en mon boyokani sang. na ngai ya sika na manzela na makila na Seigneur, je ngai. te remercie Nkolo pour nazongiseli yo Golgotha. Je te matondi remercie mpo na d'être golgota ressuscité, mpo nete d'avoir lolenge yo ôté le pouvoir de osekwaki, la mort, natika ete d'avoir yo vaincu l'enfer et Satan, olongaki kufa, d'avoir mis en lumière olongaki une nouvelle lifelo vie mpe satana éternelle. mpe opesi biso bomoi ya sika ezali na suka te, Une nouvelle vie éternelle. oyo bomoi na sika Alléluia. ezali na suka te. À ton nom Alleluya. merveilleux. Na kombo na yo Ce na ne sont bule pas des enseignements, ezali c'est kaka la bilakisi te, réalité divine. kasi ezali libiki ya solo ewuti na nzambe. Notre rédemption, Alleluya. Lisiko notre na biso, transformation, kobongwana na notre biso, enlèvement, konetola sera na une biso na réalité mipepe, divine. ezali makambo na Alléluia. solo. Alleluya. Nous te remercions, Biso topesi Seigneur Dieu, yo tozongisi Tout-Puissant, lokumu, pour une topesi yo telle grâce. masanzoli Les mpo na paroles ngolo nous oyo manquent. maloba ezangi biso nkolo. Tu as rencontré ton Yo peuple nkolo de okutani na manière liloba na yo ineffable na et libota na yo na glorieuse ndenge dans moko ta ya monene parole. na liloba na yo na nzela liloba na yo. Seigneur, O et nkolo maintenant, sasa que ton ipi esprit s'ajoute à ta tika parole, ete molimo na yo afin que ta ekoka parole en tant kobakisama na que liloba na semence yo divine mpona tina ete soit liloba no lokola amenée à la mombote ewuti na vie nzambe ememama en na bomoi kati na biso. Alleluya. qu'elle s'élève, Yango enetolama etelema qu'elle sorte, mpe yango ebota que la parole na puisse tina ete devenir une liloba réalité divine. ekoka kokóma oyo ezali solo ewuti epai na nzambe. Tu sais ce Nzambe que na nguya nous nyonso ressentons yo ozali tous koyoka dans oyo nos biso cœurs. tozali koyoka na Nous nous mitema na sentons les biso. plus indignes, Biso les tozali moins kokoka te, valables. tomoni ete bao bakoki Mais te, Seigneur, kasi nous nkolo avons reçu kasi biso une grâce. toyambi ngolu moko kowuta epai na yo, Et cette grâce, mpe nous ngolu nous en wana glorifions. tozali Et nous konetolama na t'en ntina na remercions. yango mpe topesi yo Toi, merci. Seigneur, bien-aimé, Yo nkolo tiens nzambe tes moyenga mains beni, transpercées et tika protectrices maboto na yo sur oyo ta troupe rachetée ezokaki par ton sang. simba Tiens-les balingomba na dans yo, ta parole pour simbomba la bango na gloire maloba de na yo ton nom. mpo na lokumu ya nkombo na yo. Est venu le Kati na divin. yo bonzambi Oui, ayaki en toi,
kati na yo Amen. bonzambe monisama Pour la gloire amen de Dieu par mpona nous. lokumu na nzambe katikati na Toi qui biso reviendras yo pour être kozonga glorifié dans les tiens. mpona okoka konetolama katikati na baoyo na yo aleluya Seigneur, kolo glorifie ton nom. pesa kombo na lokumu Tu nous appelles. yo ozali kobenga biso Je vais les glorifier. lobi ete Et je nanetoli les yango glorifierai mpe na encore. konotela yango lisusu Glorifie ton nom. pesa kombo na En lokumu confirmant ta parole. wana yo ozali kokokisa liloba na yo na nzela ya bamirakle mpe na makambo oyo ya minene mpona ete lingombo na yo koka kozwa bomoi amen bomoi oyo ewuti epai na nzambe toza na bosenga ya bolimo na yo bolimo na ye toka kosimba mikwa oyo ekufi esimba biso etelemisa biso tozali kozongiselo matondi tonetoli nkombo na yo kolo ezali te liteya nde ezangi lokola Paul akoki koloba yango na ntango na ye ezali kama te ya te nde ezangi biso mpe tokoki koloba yango biso tokoki kozwa mokumba ya motu te ya makila ya motu te mpona biso toteyi toli nyonso na nzambe kokoka na ndenge yo otindi biso lolenge ya bantoma mpe ya basakoli biso tokotelema liboso na yo nkolo mpe baoyo nyonso bayoki liloba oyo bakobika bilaka nyonso oyo oloba yango lokola leyokwa na solo aleluya nkolo nazongiseli yo matondi na ntina na yango mpe nazali kozongisa lokumu na makila na yo na liloba na yo mpe molimo na yo tika ete ozala na libota na yo mpe tia biso liboso na miso na yo mpe lakisa biso oyo biso tozali na monene na oyo kati na tozali na kati na liloba na yo na bonzambe na yo koyeba ete tozali bana mibali na nzambe mpe bana mibasi na nzambe baoyo yo osepeli na bango oyo poni oyo lo topesi yo merci na ndenge ete okokisi yango na kati na biso na nzela na ngolu na yo kaka kati na yo nzambe oyo na nguya nyonso biso tozali komizongisa mosala oyo nyonso mpe bosukisami na yango L'œuvre est la tienne, Seigneur Jésus-Christ. Musala ezali ya yo nkolo Yesu Kristo ezali musala na yo biso nde totelemi kaka na kati na yango topesi yo merci mpe tonetoli nkombo no monene que tu nous as si merveilleusement révélé oyo olakisi biso ofungoli biso nkombo na yo nkombo na Yesu dans lequel tout na nzela na yango nyonso charme est rompu, toute malédiction est levée, est ôtée. Seigneur, nous te remercions pour cela. Le pardon des péchés et le salut devrait être prêché en ton nom. Yango efete ya mana kombo na yo na mabota nyonso kolo moyenge beni tikete lobiko na yo emonisama montre ton bras puissant lakisa loboko na nguya sekuisa bakufi na nzela liloba na yo alleluya amen amen. Rapproche-nous de ton cœur. Tikete pusanisa biso na motema na biso nkolo pesa biso lisusu mopepe na sika wana yo ozali kosolola na biso lokumu masanzo lipona eloba na yo nkolo mpona ete yango ezali pole lokumu konetolama sasa yipi mpe mpona libela na kombe oyo na bule ya nkolo na biso Yesu Kristo. Amen. Amen.